Autant le groupe, il y a déjà souvent notre culture. Moi, il y a des musiciens NTPC alors pourquoi ça a été? Il n'y a pas autant il n'y a pas comment pour aller bien voter. Ah bon? Ah bon? Parce que tu as une disponibilité tout le monde va malade. S'il s'agit de signer un pacte avec le diable pour dire que moi je fais le choix. Continue comme aimons-nous vivants. Tant que nous avons envie. Le but de maman Lise, maman Denise, Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisaki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kota na Ozana pasteur Moïse abonde pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension sisili bilonyo zanda sanga palpitation sisili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème à mwana bane ko lobate na bane ko kene na orthophoniste donc va déclarer que mwana comme handicapé à lobate na etango na yiko ko l'exemple papa Moïse l'équisi moi la délivrance de l'homme na komi loba na yeko témoigner moni na nzamba ya bikamo wa sali na bomo na ngai nazali na problème mukanda toi réponse na zwa ka ba régie na raison mo que ça na sens te na ko mo se sengo na zwa mukanda na zwa pe musala donc on a témoigner moni na nzamba Ozana wa sali na bomo na nga to ka na nzamba na lobaki déjà awa ezali terminus bo s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube dans fait la bino na moto tout ça n'interview sur la paix tout ça on a matanga dodo lelo yo ndeko na biso cheko akufi oyo ngaka mingi akufi est-ce que ça m'a été yo tourner dans des places moko plusieurs fois on a groupe le tournage mais commanda cheko akufaki to na bademi mingi avant cheko akufa rendaki visite musolaki naye non parce que j'étais vraiment empêché na basanga cheko il a été empoisonné voilà yokaki bon tellement la monaki azaki na bonne forme pour la monaki na télé na dia assez des années ba rumeur après le pays lelo na moni ba publier au deuil moni na groupe ça publier tu crois ça bien dit na oui effectivement faut faire la presse lomba mais ici là que nous on n'écoute pas la banque ça va c'est ça marrant ça là on y a voilà ça il n'a pas si makasi c'est qui les abongo nous allons se on va comédie non parce que tout le monde côté là nous va disponibilité mon beauté tout le monde va tout wana on va ça va bilo on va tirer ba poisson moi qui est malade c'est ça il faut que kabango il n'y a jamais eu de fumée sans fait à ce qui paraît toi tu es par exemple parmi mon corps il y a corporation c'est vrai que on a la vérité donc au moins s'il s'agit de signer un pacte avec le diable pour toi dans ma rapona moi je le fais pour toi dans ma rapona parce que ils en ont tcheko pe yasuka bande lobini s'il s'agit de signer un pacte avec le diable pour toi dans moto salé le bois
Moi, je fais le son. C'est quand il y a un lingala, français. Après, je dis que lingala, le billet, le jour il y a souka, on a bien Tcheko. na nzela tokutana na matongi na matongi tokutana na bino waso ke tournage ni ngabika pe na ke tournage mais ça depuis mois poulet donc moi passé que mais nous ni sala ki Tcheko poison ndenge toujours le bas mais na temps mon Tcheko comme on senga même lisunu on a l'hôpital les artistes comédiens pour les rater qui vont se faire ça papa continue comme le bateau na le bakango l'association belé ça le puta l'association belé pour ne pas citer le nom le puta babini et nous vivants tant nous avons envie le bino botinga ka tant to ko fa le boki maman Liv maman Denise babini ça bon non ngai soki Tcheko a singi à partir ndeti ya comment Chaka Congo ngala ba pona za na groupe moko ya Chaka Congo ngala sauver notre culture ngeki na yiba ngai ba SOS Tcheko na mtu abone que pour écouter na bonne foi na bino c'est que ça me coule na bonne que tout alors exprimer voilà ce qui est bien fait c'est comme ça. Mais pourquoi il y a cause de la communauté qui écoute à Chaka Congo? Pourquoi? Non, on a porté un groupe, il y a notre culture. Bon, il y a des musiciens. Il y a un TPC alors pourquoi ça a été? On n'a pas porté, on n'a pas communauté pour la bien voter. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Oh, même si c'est quoi, c'est la corporation. Papa parole de Tcheko, c'est parler de nous voilà. Merci beaucoup. L'autre fois, nous avons interview je crois, Diana Makila, Télémelaki, et comme il y a sur d'autres éléments de côté, la corporation avec nos artistes comédiens. Les noms et le mot de combination, tout le monde est comme si n'a pas poison. Donc, comme il faut bannir. Poison, banda ko tele te banda ki avant makamwana ya on a showbiz avant yango ya yango ezali déjà na showbiz so ba artiste comédien que ça me tellement bé yango na si bomona ngapena na ba lisanga mole ngana za ngana kaka ngana nzambe nga ba koko ngaba muloko wana te donc muloko mon frère to lukato sala de mission pour poser la question ndengoli mais wana bana pour répondre ngabo na rappel parce que mira mais on a besoin de répondre. Question c'est on a répondre, on a répondre, mais on attend à comprendre. C'est ça. Mais besoin d'attendre sur celui qui te répond. Donc c'est comme ça. Bonne humeur, bonne humeur. Yagola.
Installe-toi. Koko ebomiye eza mutu atikala même pas koleka ni na famille ya Tieko ni na groupe na ye ni na hôpital place Tieko azalaki po ayeba ndeko artiste comédien azobela ni les bango batili ba question donc naza réponse en fait ça bango parce que Tieko azwi temps mulai na maladie donc mutu aza na bolingo alekaki akende kotala ye ayebaki lo nini memie na voilà merci beaucoup et pas la mino ba comédien parce que les bango na bolingo il y a cas d'attendre une face. Est-ce qu'il y a une relation de quoi assistance? Il y a une comédien. Déjà, pour expliquer que les comédiens basent dans la bonne ou ça passe. Pour expliquer ça passe. N'invitez pas les gens déclarer les comédiens basent dans la bonne. Si comédien abali muninga comédien ba publier. Si comédien bimina ndekone comédien ba tche bango grignotage. Si comédien akangamina comédien nemi balinganité. Donc bisomo ba artiste comédien to yeba lisute photo ça nini pour nous convaincre batu. Bolingo batu ba lukela biso bango nde fo yo pesa biso ko biso moto za na bolingo la biso. So nga nazo ya otala Tieko fona benga presse nyonso ote na ki otala Tieko te. Donc so pe na ki otala ye et les ka entre ngana ye to entre ngana ba acteur na ye to entre ngana famille na ye. Donc les appels à comédien moko te fois sangana na comédien mususu to tshai déjà groupe ya SOS pona Tieko ko assistant photo assistant ka batu ndenge ni ba me ko yebisa biso. Donc ba comédien tozala na bolingo pona bomona ebembe ya comédien ata moko te e umeli na morgue parce que mbongo bimisi ezati na ekomate. Non to mona te comédien moko boye balakisi na internet to na information ke bakangi na hôpital parce que mbongo bimisi ezati na ekomate. Donc c'est que tosungana ka c'est que tozala na bolingo. Voilà. Personnellement, Jérémy Chaban va développer Baza Ebili. Yo, mon condozawa. Vous le mini, tu es quoi ça qui n'a pas parlé en comédie, beaucoup de temps, tu vas souvenir, nous avons dit. Tokutana ne mbala o mbala me ezalika na cadre musala. Kobeta lisolo na ye en dehors ya musala na ozanga makambo oloba na yo oloba pamba. Donc en dehors ya musala totikala ko staffer te totikala ko melate parce que tout ça là il va diter tout ça il va musiquer ça fait que je respectais beaucoup peu à son âme et puis et ça là que tokutana na ba tournage et lora no pesa nga plus ezalika conseil. On a goûté ça là qui avant kombo mata ezalaki na nozo na début azo expliquer yo que non kendeka malembe tambola malembe okokoma et tout si lelo nzamba sali tokomi place tokomi. Donc en dehors ya musala totikala okuta na été témoignage ya malamu on a gardé na ye ezaka na kati ya musala na ba conseil o apesaka pe o apesanga moko personnellement. Donc témoignage a bien on a gardé na ye yango. Lelo yo mama poisson etamboli ikota na ba comédien ni owi koloba na ba comédien pour ba okela na poisson o ya kufa ya tika. Wana seke tungo bisanga Tieko kufina poisson. Donc on a ça information sûreté ngape no bachela nga poisson te nanu pe mutu mo azala pembeni na ngata kufina poisson. Donc pour reconnaître que ba comédien bachela na poisson eza moi passe. Donc information oyeba ki ndeko na biso Tieko kufina poisson na yoki onka na yeba itenga na yeba ki abela ki comme tel et puis voilà nzambe mo ba ebininga bonisa makambo azi amna ye akina ye kopé ma personnel parce que ça veut dire que on doit respecter mingi tant azaki na bomoi et puis on continue à respecter mémoire na ye obeta lisolo ya eloko ebomi et si poisson on dirait non mais maman na monde nous a moins glissant trop donc on a vraiment ko évoluer dans le monde. Merci mon amour. Fondation Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba orphelin ba lia mbongo na yo ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita
Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose à Kebaka, nde azosunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga, baza na bonne santé. Bazwe loka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, baza na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa leke senga kuzwa. Tango ozo kanisa babitike, eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas Ezo sunga bofele bana bitike bafefe Ezo sunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubae Ya Jomas Masamba Merci maman Oyo apesa ke pa bofele Achaka nzambe musapi na lisu puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo foutela. Et puis, difficulté à foutre la banane minerval pour tout suite au bandaki. Tout ça qui avance, mais tikalindambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Sokinga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sous, ils a plus 243 89 72 32.
commissaire Thérèse. Oui. Ce commissaire Thérèse. Nabiso. Si Maniango. Exactement. Mais ça ici quand il y a Kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balou la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis quand il était mbala moko ba ben ngai. Aza mundeli? Non. Yes, du service. Pour ce moment. Mais ma canicine bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et na Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mo. Il y a Mundede. Attention ton nganayo. Moto bolongwate, o ça ton ngalo mobimba. Yango Jibe service et Zakaka on a qui ça. Yeye. Oh, Angola. Brazzaville. Tosuket. Kalamengite. Mokili mobimba. Ah, aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Julien, yebisa na voici. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kotia biloko. Eza pa ya José Baïla. Jibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Pas José.